comprends papa t'a dit. J'en ai expliqué comment ils ont les canaminitos en France. Wana na masolo tu ya mwana na ye aka kosala sembla ya kobimisa Bible. Soki botali bien Bible na ye bimaka so ba frapper mwana na ye. Mais soki mwana na zo frapper bana batu misusu Bible na bimate. Maman na ataka Ifet. Ifet alela lobi ngape so maman na ngazalaki maman na ngalinga kotelanga. Maman na ya asalela Ifet live peut-être batu babosa na mbangu. Yazo tinda bazazu bafinga afinga na bato esi bafukamisa bango eza nango na impact te ye il faut aya ye moko alobela Lili complice que Lili je m'adresse à toi bon botala c'est que dossier kokende la dame en question c'est pas ma maman j'ai une seule maman voilà ok quand il y a des youtubeuses donc laissez-moi poser ma question moi poser la question na comment ya madame Louise c'est moi qui posais des questions comment na madame Louise elle est pas ma maman na liste ya bana na ye na zate merci na acte de naissance na nga ye pa zate bazo lekala bango kutu mutu voiture na nga kaka wana ozo comprendre ba maman na babata mate basala vidéo mama Congo tala boîte aux lettres malgré kombo na nga na boîte aux lettres ezalaki te tala ascenseur tala boy donc ça dit je rends les coups par les coups oh aleka na mbele la kisi bango vidéo ba mama na baza pe na kati ya dossier donc nga nazo kende ka bato ba na kati ya dossier chacha za na dossier na filmer ye mundele aza na dossier pour afandisa ye na filmer ndako ya mundele so mundele meminga nga pe na memeli vidéo comme quoi akangela mbolina na ndako mama Esther baza aza une de copines batikala na ye en vie bazaki 5 copines misatu bakufa batikala ye na mama Esther mama Esther mutu aya ko Kinshasa liboso na ye atika ye na 1980 wana utobota mbolina donc mbolina za mwana 80 ti bino bolobela ke ba âge ba 35 ans ba 36 ans te mbolina za na 42 ans mais question un peu na tunakio qu'est-ce qui avait justifié votre présence lobby et pas ya mama Chacha o azali mama na yo mama nanga mama na biso nyonso une innocente s'il vous plaît nasi sa question s'il vous plaît non s'il vous plaît c'est moi qui posais des questions non la bouche qui parlait c'est ma bouche ouais, non la personne qui trouve que c'est pas sa maman ça n'engage que cette personne mais moi je dis que c'est ma maman. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Bon, bandeko balandi na kanisi boyende tozo banda entretien ya biso na mama Congo na kanisi ebele babandaki kozela ye ebele balandaki ba live donc bandaki depuis lobby ebele bazana souci ya koyoka Mama Congo. Nous sommes le corps de bonne conduite, l'église au milieu du village, une façon, il y a aussi la Moussala Nabiso. Toké les sous-sous-koluke la bino Mama Congo, le bien qu'elle est tellement fatiguée, mais à lobby pour un respect, à Pesaka, la communauté, à Koluka moyen à répondre bino. Aza déjà na micro Nabiso awa, na kanisi ce qui tozo le langage mon équipe technique, boko tinda moi vite fait pour to Luka moyen tozo Mama Congo, to PC déjà maloba. Allô. Allô. Allô, bonjour papa Tadi. Bonjour maman, bonne santé. Santé qui toko par la grâce de Dieu. Hein. Ah ok. Maintenant, mon voix maintenant mystique, hein? Vous avez beaucoup parlé aujourd'hui ou quoi?
beaucoup parlé aussi avec aussi le changement de temps. Hein? Changement de temps. Ah, pas la biso, ba mikolo, moi ba grippe, moi ba angine. Ezo beta pena moi ba grippe parce que biso chaque changement de temps awa et quand biso moi ba maladie. Taka so bozo yaka de tibino kuna elangana bobenga ngoni. Nambula. Elangana mbula. Na habite so batu babela pe mais biso awa chaque changement ya saison. Et ça la biso moi bon surtout que to coach na malili to bela penza mingi. OK. Voilà, merci. La toute première question, Naza a besoin na mekotu na yo parce que jusque là ce qui totali na communauté motu ya train etikali ou eza lokola yo Mama Congo. Où nous en sommes na ba démarche na bino. Bon, koloba mutu ya train, bon, je sais que bandeko ebele peut-être na bisika bazo se trouver, baza peut-être na possibilité au sol ba déplacement de ti, pas comme moi, mais le combat est universel, je peux dire. Qu'on soit responsabilité à mutu ya train, je sais pas ce qui n'a roki ko s'accaparer na rôle wana, mais je fais ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Bon, petit qui gagne surtout la justice, na soto ko nzambe po biso ba croyant tolingi trop comme nzambe na makambo nyonso. Donc na bon vouloir ya nzambe so ki yem taza maître de tout. Yem au fait l'injustice et la justice ça passe par lui. Yem tota na ba dossier auto mema nani aza bien nani aza mabe. Et on dit toujours la voix du peuple et sa voix oyo et importaka. Donc nzamba ko na balance na ye alongisa kaka mutu oyo esika ya moni bolamu eza quoi. Voilà. Mais aujourd'hui s'il faut que ça la mise au point nanu par rapport à beaucoup minayo ya liboso na Belgique par rapport à la situation ya ndekonanga Karine Mokonzi oyaki pour nous dire que mais attendez bientôt vous allez voir makambo et que ça là par rapport ya ba live na yo par rapport ya makambo donc la kakibiso mais nanu tozui ba résultat ya makambo liboso au sala kité et du coup tu nous amènes autre chose, Oyo Etali, Maman Chacha. Exactement, vous voulez quoi et vous cherchez quoi et pourquoi? Bon, ndeko tadi na loba boy, tant on lobi que na loba ki na batuke, vous allez voir, na éviter ceux qui Olanda kinga bien. Na loba boy, au moins justice ya ba pays développé, na ba pays aussi et avancé, na justice à Congo est différent. Congo c'est un peu bon. Selon ce que moi je connais au Congo, au que na Congo so mutatimbo monae akokola mkalatonga kangisi mutu. Wana Congo kala me mikolo te. Te papa la bem ya mikolo parce que tout le monde ba tebele pe ba kote ba boloko mo ya semblant na koya na ba kombo na bango na plateau na hote parce que ça domaine na hote donc Congo to yebi comment ça fonctionne justice mais na ba dossier mususu ba koma quand même ko sala ba effort ya ke soki mutu pe apporter ba preuve na ye mutu pa sambi to moni pe mutu abimi mais on va pas se voiler la face. Peut-être dans l'émission vous voulez fermer les yeux parce que tozo comprendre na bamboka o bozaleli mais les propos qui sortent de ma bouche ça engage que moi. To yebi justice à Congo. Mais justice à Poto c'est différent. Justice à Congo to mona ke oko porter mutu plainte au pesimbongo na tongo ba kekanga mutu. Mais na Europe c'est pas comme ça. Na Europe ezali pardon, oko porter mutu plainte ba ko convoquer pe 6 mois après, 1 mois après 2 jours, 1 semaine après, ça dépend. Parce que tant que porter plainte, qu'on porter plainte, que maman cause a raison, il faut interpeller Moutouana. Bango ba refan de la paix plainte na yo, ba ko bengi sa aime sous sunde ko ana paix. Mais sauf que on est en face d'une personne qui est très fausse. Toza en face na Moutouma za très peu lokuta. Akoko za paix commissariat convoqué qui est ba sololi, mais akoyane kolobate. Parce que y a un ami sur bateau, à la sakaka tout va bien. Vous comprendre.
naza ngala koti si ba élément ngala koti si ba élément mais ngala za justice té. Surtout que je n'habite pas en Belgique. Pour ça naza ki na France na koki peut-être koti na pe avocat kene kolandela nga dossier oyo parce que d'un pays à un autre l'avocat c'est pas pareil. Ozo comprendre. Et puis naza kuna te ke eza lokola ya simanda kuna nga awa te ke na ketuna ndeni ni plainte ngo ndeni ni te. Eza mboka moko so na bina keneneti aller-retour, ça me prend aussi du temps, ça me prend de l'énergie aussi et je voilà. Donc naza pe muto na salaka. Na salaka, j'ai aussi de compte à rendre dans mon travail. J'ai des obligations aussi. Bon, je me déplace pas à tout moment. Donc nazala ki na ba procédure ya ndeko et si na kotisa. Et puis tant bozo tianga mutu ya train papa, il faut pas que bosa na kosola na communauté. Elingi kolobanine, c'est vrai. Moïse azaki mutu ya train tant bana Égypte babimaki. Mais sur oza mutu ya train, il faut que ba pe ko diriger ba wagon. Parce que mutu ya train soki ba wagon o eza na sima eza bien dirigé te et ko ki pe ko dérailler yo mutu ya train. Ozo comprendre parce que ba wagon peut se équilibre te parce que to mona Moïse azanga ko mona te promise pour na peuple o ya kende ko za mutu ya train. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant yo zo sambela pona batu ebele il faut bosser la peine dans le même esprit. Moïse a dans le même esprit que bateau ya bando diriger te prévaner makambo ko elaki ye. Tant on a nazo que ça makambo et ça na kombo ya communauté. Peut-être communauté nyoso toute mais na moi bateau bazo landa biso. Ce que tant bazo senga parce que nazo lobango nazo répéter à maintes fois. Na plainte oyo nga la protéine bolina, je suis pas toute seule. Na même pas pétition. Et nazo loba na kombo ya bato ebele mais ceux qui ozo ba na kombo ya bato ebele mais bazo mona kaka yo olingi likambo ya botu ndeni papa langa il faut tant to sola na ba congolais il faut qu'on zaka clair na ba congolais congolais za mutu te ko l'accès que mutu a sauver bino mama Congo te congolais faza aza mutu ko ebise ke soko lingi likambo ya botu yo pe koma yo pe sala plainte po toze ebele plainte a bato ebele na plainte a mutu moko eza très différent papa t'a dit ozo comprendre congolais aza mutu bazora ba engagement liboso na été yango ngai ba engagement na nazo kima yango nga na osala o eza o ngai esengeli nga na sala mutu na mutu pe o nyoso to yebi ke aza anti mbolina. Il suffit pas qu'il y a kobenga na ba téléphone, il suffit pas qu'il y a commenter. Il faut faire aussi des actions. Actions qui peuvent mbokate. Mutu aza en Afrique na koko comprendre ye, mais mutu aza na pays d'Europe ou ba États-Unis na comprendre té. Parce que tant bien bo tiki la bat ba mona ke mama Congo solution, mais batu ba ça les côté papa t'a dit. Batu ba ça les côté hein. Et alors quand na quartier papa t'a dit yo zo kene na commune ko se plaindre que quartier za salité quartier na biso courant bwebwe mais bazo mona kaka yo ba mona ba tisouté ba mona ndire yo zo kosa ba zo mona ndeti yo commune na problème personnel na mutwana. Mais voilà, ozo comprendre papa t'a dit j'en ai expliqué comment ils ont les canamilito na France. Na France semaine autorité au leka bato basaki grève pour na ba augmentation pour ba revoir ba salaire ya SMIC ya bato salaire na grève wana tellement ba ataki ba transport réseau sala nango mandambu bwebwe et tout et frappa qui penzaté si qu'on est na loba no papa t'a dit lobby jeudi pas la biso a na France ba matisi degré ya grève ça dit lobby ata transport moko ezalate ata transport moko ezalate ba batie penda ke ni train ni bwe po ba moni ke to saki grève to ali boso dire et yo qualité frappé te tika to matisi ko degré eza ndenge moko olingi plainte amboline kende mbangu maman oza na Londres na commissariat porter plainte contre Mbolina na commissariat zwa plainte wana joindre na numéro on a tête bin adresse email o ba tête bino kuna soki ba moni ba plainte zo partout ba vite moi so pende zo déranger on se comprendre mais moi je le fais non zona mutu soto mona za na Belgique oh ngana na bana ngana na musala te ezate bon ngana na musala te papa t'a dit ngana na musala te ba biso ngana na ba responsabilité te neti lelo musala ngebe e convoquer nga lundi parce que ba absence
Na moment où bango ba na besoin nanga, il faut na que justifier. Pour biso so salité, il faut que pas médecin au prouver que oza un mususu na malade. Mais nga na osala te, mais nazo kende nazo na justificatif te. Mais ceux qui na okende quand même que c'est pratique la bité na zaki na kamoko très urgent parce que nga la bomba nanga eloko te, nga lengo tambola poelele. Allô? Ngana ngotambola poelele. Donc na musana ngana ba ke non naza makamoko on na sala na réseaux sociaux na communauté nanga et zo nga temps. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour moi pe koto pe na subir papa t'a dit tozé belé. Mais peut-être bateau makambo ngana subir un tout bande comme sou ba subir en côté. Est-ce que bi ke na minito na zui batindelinga nini copyright? Mais tellement que nous avons besoin na compte oui na YouTube compte moko YouTube Chantal Monga TV. Chantal Monga TV moko na vidéo moko boy eza moni vidéo mo ya kala kutu eza ngo kutu makambo te. Mais Nathalie siko na chaîne na aza mutambolina. Mais nga comme ngosi manga ba YouTube ba tuté na bi c'est pas grave. Pour ça na bina landaye na banuluka pe na zo sele copyright eza domaine nanga te. Comme ya tindi pour aza na mo na bitinda. Na occupé baba na bitinda te azwinga na vidéo moko oyo jiba bando côté mbongo na bureau ba opese mbongo na bureau moko boya zotanga ngo vidéo wana lobama partout na ebité soki eza ye mutazaka ateka ngo na YouTube nga na zui tout ça et tout je ne sais pas. Chantal Monga bato balanda vidéo oyo Chantal Monga TV na bona ngo c'est les publicités mais Nathalie Sio quand même voilà donc bozo mona ke na ozo pe ba balle partout. Mais ils ont écarté la combat dans la tête. Mais ton nom kabatou sous na moyena que porter plainte yate nga yaza la bana mikie na poto awato za na bana ocha mo na poussette OK ocha mo na poussette OK ça ba course donc na mona ke batu sous ba se limiter na bango kaka na ba live tozo pesa na pena na combat yango biso nyoso ndenge mon côté ozo comprendre donc j'ai fait ce que je fais si ça marche pas aujourd'hui ou si ça marche pas et vous allez ma congoté et ça parce que ba te belé ba se limite à dans les réseaux sociaux au-delà des réseaux sociaux ba tubaya kana bangoté. OK. Voilà, mais question un peu na tunakio, qu'est-ce qui avait justifié votre présence lobby et pas ya mama Chacha o azali mama na yo mama nanga mama na biso nyonso une innocente. S'il vous plaît, Nassi sa question. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui posais des questions. Non, la bouche qui parlait, c'est ma bouche. Oui. Non. La personne qui trouve que c'est pas sa maman, ça n'engage que cette personne. Mais moi, je dis que c'est ma maman. Voilà. Parce que papa t'a dit non moi je devrais même pas t'appeler comme ça, je devrais vous appeler monsieur t'a dit parce que toi les canaux émission toi les canaux émission pour tous les professionnels la dame en question c'est pas ma maman, j'ai une seule maman. Voilà. OK. Quand il y a des youtubeuses donc laissez-moi poser ma question moi. Poser la question na comment il y a madame Louise. C'est moi qui posais des questions. Comment il y a madame Louise, elle est pas ma maman. Na liste à bana na zate. Merci. Na acte de naissance nanga ye pas zate. Voilà. Merci beaucoup. Na comprendre place au donc Ozali au ligne noté battu parmi ses enfants. Voilà. Okay. Maman Chacha, oh pour moi jusque là c'est une innocente. Qu'est-ce qui avait justifié votre présence na résidence na lobby? Monsieur Tadi, monsieur Tadi nga so comment kene na ba genre net toi na kati ya commissariat toi tu joues les gentils, moi je joue la méchante, ça va pas marcher parce que tant jusque là elle est innocente, moi je vois pas pourquoi elle est innocente. Moi quand tu vois Otikala toi la poser la question parce mais Sarah s'il vous plaît. Elle est innocente en quoi? Mais maman. Innocente en quoi? Moi je sais pas. Maman Congo. Maman Congo, pourquoi formuler la question tous les cas, mais c'est-à-dire formuler la question bien. Maman Congo. Maman Congo. Maman Congo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Maman Congo. Je ne sais pas pourquoi ma question Ngai est dérangée. Parce que Ngai n'a y. S'il vous plaît. Plateau composé une maman qui peut aussi être aussi ta maman. Au moins à quel moment on peut comparer une maman à sa maman. Ça veut dire que au moins une maman langa ceux qui n'a pas son aussi ma maman elle a jamais pu
parti na nga boye parce que dans un premier temps akoya akozwa biso nyonso tope na bacamarade oyo tozwana mama akozwa bino ajoué rôle ya mama atei bino mibale ozo comprendre amoi ke mama moko amonaka bazwa kotuba mwana mbeli ntango kopose ya koteyaka eza lisu te akoagir mbala moko ça moi ne mabe mais ce que ça quand na mafinga maman appelle ça conseil mais quand tu vois une maman oh ya côté moko boy azoko sabola yo cette maman là tu peux pas la comparer à ta maman c'est comme moi comme n'a dit déjà maman nanga comment elle est je peux pas me comparer je peux pas laisser qu'on compare ma maman na mutoko la chacha c'est comme mutoko la chacha la repos linga pete ma pesa nga exemple que elle peut être ma maman parce que en aucun jamais c'est une dame qui a abandonné ses enfants aye poto ya ofele mais abundi kutu te pa beng sabana ye nga siko maman nanga ya poto ya ye moko mais abundi po biso bana tozale sika ye maman nanga souffra na biso na maboko soki libanda alala na biso soki na banda kuna biso soki nzela kufa na biso et moi j'ai vu sa maman là comment elle était capable d'aller faire 3-4 boulots pour nous nourrir pour tous en classe quand même na moi basket à kitoko na moi sac à kitoko oh je peux pas laisser que ba comparer maman nanga na muto ya fanda pendant plus de 20 ans. Merci beaucoup par rapport à la réponse Nayo. Maintenant, aidez-nous là. Biso baye tozala qui sur place te. Biso baye tozo yé baté jusque là. Et loko o ezo justifier présence ya Mama Congo. Moi je vous appelle Mama Congo, ma maman, Mama Congo et pas ya Mama Chacha. Merci. Bon, je vais bien m'expliquer. Parce que dès le début, tout le monde a kaba mamé pelé. Malgré ma fille, parce que Sobana, on a toujours, moi personnellement non, hein, mais un mot qu'on des réseaux sociaux et Kenaka, Tommy Sangisakaka, un mot Tommy Longolade. Bon, on a vu que ma maman belé ma fille à Maka, mais tout le monde a maman Oyo, ami Bimi Sate, Aya, oh Buena Boy, tout le monde a la plupart à Bandeko, toi, n'a pas YouTube Awa, n'a pas Oba maman Bakufa, n'a pas Oba maman Baza en vie. Na maman nanga kutu. Na maman nanga pedo, comment on finit maman? Maman wana na masolo tu ya mwana na ye aka kosala assembla ya kobimisa Bible soki botali bia Bible na ye bimaka so ba frapper mwana ye mais soki mwana na zo frapper bana batu misusu Bible na bimate mama na ataka Ifet alela lobi nga peso mama na ngazalaki mama na ngalinga kotelanga mama na ya asalela Ifet live peut-être batu babosa na mbangu mama wana tangu mwana na ya bima lobaka abokola mwana ya abokola mama ya grâce nga na ebité soki ko bokola na sala ku émission moko pona ko expliquer ko bokola c'est quoi soki nga na moment moko bena na perdement na ekoluka mtu disungi pa la tola elingola sate ke la tola bokolinga okoki ko sunga mtu na moment moko ya détresse ya passe na vie na ye asali moi passage moko epa na yo mais nous baté ko bokola mutwana ko bokola za lokola mama na nga bokola nga banda bomona na tinande na komi boy kolala ba hôpital ko lesa nga kotangisa nga batu ba mona te tango afinga mama ya mura parce que biso tout na réseaux sociaux po mama mura ko timba chacha c'est parce que moi na chacha tabanda pa mama mura to mona siko du fait que mama wana tangu yembolina azo simba ba mama Anne Poutine azo simba ba Myriam azo simba ba Olga ba Lili baza pe na ba mama baza pe na bana o ba benga ba mama c'est-à-dire que ba simba na mama Olga ye alobate na yebi rôle mama na sala pa mama Anne Poutine donc azo tika mwana na finga mama Anne Poutine aleye na kuzu azo construire sa mama Anne Poutine comme si rien n'était pour endormir maman na très hypocrite yamunga lobi ba comme ya simba ba mama batu azomona ke ya ye comme abokola yete ya ye pe comme pour ya zanya na ba sentiment pour na maman nete ah oui elle a pas de sentiment pour sa mère mais magaza a pas de sentiment donc nan ko simba ya ye nga siko na simba ya ye na mafinga te na ko simba ye pour maman wana zwa même ba Western Union na komba mwana ye ça dit que na kati ya trafic ya mwana na ye elle participe dedans parce que tant yozo yamba ba Western Union na komba mwana faut tout na mwana ti bambongo ezo uta wapi parce que devant les gens elle fait semblant botika ko kabela mbolina na boyina ngai bambongo na ebisike utaka te nzoka nde bambongo ya bambongo ekomo na te super donc ye muta a réceptionner kango siko ye na ville o ya fandaka aza Paul Vélé aza reconnu pauvre personne vivant avec rien du tout bakabela ke bilamba bapesa ke babiloko ya kolia
parce que j'ai visité partout nakendaka esika bakabelaka bilamba na babiloko ya kolia atushaka mbongo tata sikoyo yo ozotouche mbongo ya leta oza na mwana aza star oza na mwana oyo olia bambongo ya bato na mutu ya mwana wana yango ngai nake kokotisa yango na dossier na ye balandela ye ye alobi ke baza mama na mwana me kuna mama aza camerounaise koto mwana ivoirienne ngai nakei kaka kotalisa leta ya mboka wana balandela dossier na ye soki batrouve faille batala ba Western Union batala soki ye mutu aza soi-disant na mwana te asalaka te bambongo oyo azwaka ajustifie bango bambongo eutaka pa nani esalaka nini c'est tout. Voilà, Mama Congo, je vois maintenant pourquoi Nabenga Kyo Motu ya train, parce que vous savez, na combat, bato maman na tonga pena Gloriette, vous évitez. Maman na tonga Gloriette. Mama Congo. Idée Mama Congo ya okende ko filmer. Ponga na mona air bo recherche afungolela ki o rideau. Idée le utei wapi? Te afongolela rideau nzambe likolo parce que tonga na otala kombo malheureusement nazaki na vitesse en balusa téléphone na caméra te. Pourtant na sonné yes siko nga na sonné na okasa muto répondre zoka neto nga na sonné yes ko ekota na fenêtre comme na premier étage ayekota la soki nani azo siko idée na weza kini so afungola kikasi idée na yo nga na poser ba question oui nanga tu na 17 mi wana ezaka bazemi ya normal pour ya tout parce que matrice wana po ba kenda ko tsaluka ba tirtage soka longola ngo na ba poso pai uni nanga tu na nanga tu ne pe ba question sur papa Kyo nanga tu ne pe ba question sur maman Esther o batambola na ye na Lubumbashi o bakenda na pa papa Kyo d'ensemble nanga na poser ba question papa Kyo de Sunani nani wana lisusu pa mama papa Kyodo ezaka ndanga o bango bas o asela bango makambu nyonso o asela makambu po mo papa mokonzi alinga ye. OK et bongo mama Esther Lubumbashi ba ebi papa Kyodo wana sala succès na Lubumbashi batebele o ba fille be bazolinga basala ba succès na ba époque wana bazoke pa papa Kyodo. OK et bongo siko mama Esther azanani Maman Esther baza une de copines au batikala na ye en vie. Bazaki 5 copines misatu bakufa batikala ye na maman Esther. Maman Esther mutu ya kokine chasa liboso na ye. Atika na 1980 wana utobota Mbolina. Donc Mbolina za mwana 80. Si bino bolobela ke ba âge ba 35 ans ba 36 ans te. Mbolina za na 42 ans. Maman Esther a été vraiment claire. Que yeta ngalongwe Lubumbashi aye na kin atika ye azoke de kobota na 1980 donc Mbolina botama na 80 siko tangu ye kuna kisi na ye oyo papa Kyo da kufi ba copine bango bakufi makambo ezosimba sute po kisi ezaka éphémère ezaka na temps nango donc makambo esimba te mama Esther akiti na ye Kinshasa aye koluka vi na ye allez maman Louise pe alandi na tour na ye sikoyo tampo papa mokonzi akendaka nde mission kuna akendaka na deux basi na ye na maboko tanga ke mission kuna sikoyo mama Charlotte mama Louise wana adetourna papa Kyodi papa mokonzi na basi na ye mibale donc akuta ye azaki likangu akuta papa mokonzi na basi mibale siko tangu basi wana bamoni ke kisi eza makasi na Lubumbashi mobala okipe bango te bazongi na kini mwasa mibale azongi pa na bango na Gombe mwasa liboso mama ya bagi mokonzi ake na lingwala na lopango wa famille etango bazaki na Lubumbashi Mama Congo biniselo mokwa Mama Congo seke yagi na karashika ba papa mongo mama mote te ba papa mo mama mote da parmi basi oyo bamona ekisi elekaki bazongaki papa Gi pazalaki mama Gi parmi nini parmi basi oyo mibale bazonga bambanda wana mibale bazonga Kinshasa tango bayoki bamoni kisi ya shashe eleki parmi bango mama Gi pazalaki na kati kasi mama Gi ye wana siko mwasa liboso bango wana bakende lingwala mwasa oyo mosusu ya mibale ye azonga epa na bango na Gombe
nakomaki bapapier yango eza quelque part nakomaki bato baoyo balanda live wana bayebi bazalaki basi mibale confirme ntango bazongi na Kinshasa bazali na lopango te lingwala eza lopango na bango ya famille kote ya baparent ya bamokonzi ya papa mokonzi sikoyo na Kinshasa mpe wana mboli na mpe nano aye te sikoyo ntango basi wana bazongi bakrake bazongi mpo bato tuna Lubumbashi bamonaki ekiria bamama cherche ezalaki terrible so bazalaki moto abekiri bazalaki 5 soki bazwi yo mobali ato ye olandi mobali no na bar ozwa ye te mobali mpenza akendaka akeya sundoli papa mokonzi akenda mpenza sundoli sikoyo mama Esther abetelanga alobi ye mta esanga alobi il faut koyeba kokota baprière ndenge baokende pa papa Kiodi na ndenge basala 10 pas en arrière mpo bazwa zemi ya mbolina nanga na poser ba question na nyonso mpo asala 10 pas en arrière ke kotala nsima te zongaka na nsima boye même temps bakende obwaka biloko na mai mpo zeme kota batala mai te bazalaki kozonga nsima bazalaki na mwa nzembo oyo bazaoyemba nde baozonga nsima bazwi bamaki basuki ya mitu ya batu na kati wana bazwa suki ya mokonzi ya mutu na ya sa makolo na bakangisa ngo na maki batokisa bakende obwaka ngo na mai ayebi mama Esther ye ndenge azana abete batémoignage ya lokuta nyonso tute sikoyo ntango bobake mbolina aza mwana mokonzi te aza mwana papa Kiodi mpo awuti na bilima bazwi ye ta kaka moto avozwa zemi ifo bakata papa na osuki ya mutu suki ya sa makolo batokisa maki bazwa manzaka ya taba bakangisi na chasse bakebwaka na mai est-ce que wana eza kozwa zemi ya normal? Mais Mama Congo, une dernière question pour toi Kabwana Yonangai. Est-ce que aujourd'hui ezali na ba atteinte gravité ba descente na yo des fois en live batunyo so bazota lango au filmer à adresse ya mutu batu ebele tika na aussi sa question te na filmer na kona mwandambo akanai soki engisu soko to bandela lisusu parce que ya patinilanga mama mibimba awa ba ya bafilma ata utezaki immeuble na nga te basetropaki mpo nzambe ya makasi baye koluka nga me nzambe aderoute bango mais ezalaki kaka pembeni na nga mpo balabala wana na gara mutuka mpo moko basaka video voiture na nga mpe ezalaka kaka pembeni bazolekela bango kutu voiture na nga kaka wana ozo comprendre bamama na babatama te basala video Mama Congo tala boîte aux lettres malgré kombo na nga na boîte aux lettres ezalaki te tala ascenseur tala boye donc ça dit je rends les coups par les coups aleka na mbele balakisi bango video bamama na baza mpe na kati ya dossier donc nga nazokende kaka bato baa na kati ya dossier chacha aza na dossier na filme ye mundele aza na dossier mpo aofandisa ye na filme ndako ya mundele so mundele amemi nga nga mpe na memeli ye video comme quoi akangela mbolina na ndako eza interdit ya kokangela mutu na ndako mbolina talobango ezanga te tobandoloba Mama Congo tout ce qu'elle fait ayebi bon moi sincèrement ebanaki olekela nga nayebi ke yo fandi temps ebele na poto oyebi moi ba makambo ebele ya poto ndenge donc ça les makambo mais lorsque moi je voyais ça nazaki na moi ba inquiétude nazalaki na besoin donc je me posais beaucoup de questions pour par rapport ya ba descente na yo mais au moins question clé omoni nga nasala makambo match vu te nga naozwa yango baberde te moi je me limite pas que natieka nasali video nakoti mbongo na YouTube na fandi tranquille non moi il y a des choses où on peut faire comme ça mais il y a des choses on doit prendre ça au sérieux moi je pense que je fais au sérieux nayebi ke kofilme ndako ya moto adresse loloso likambo ele bako bape yo bango batanga na bapiske wana nga mpe nayebisi mbila ntango bino boke na dossier malembe nga mpe nazosa bango coup par coup elle me met en danger. La fille, elle envoie du monde. Mais moi, je me déplace toute seule. Quand elle me met en danger, je la mettrai elle aussi en danger. Je mettrai aussi sa mère, qui dans les papiers n'est pas sa mère, mais dans les ADN, c'est sa mère. C'est ADN, c'est sa mère. Mais dans les papiers, l'autre elle est camerounaise, l'autre elle est ivoirienne, congolaise, je ne comprends rien. C'est à vous de voir. Moi, la fille, elle m'a mis en danger. Elle m'a envoyé des mamans, des vieilles personnes.
nga pe na kela sa adresse à maman na bango point bas et puis na bemeli bango na vidéo tout na tiki kune o azo bake yem tatinda batu pa mura ba osale siko nini yem ta boma Angelica ba osale nini soki aboma Angelica po yango na ese batu bozo a Sarah zo bate soki tango bambela ki Sarah di wa Angelica Sarah vous avez dit oui mais avec quelle preuve oui nandimi mais wapi ba preuve mais ya ko la sabatu ke ngana apomba na boma Angelica siko bosanga nini mbila siko azwa video wana a traduire ango ke na boma ye bosanga nini ale mutambo ngala tikela bino temps yaka koluka biso ngala ke lukete il faut na exposer maman na ye na nkona ndambo akanaye soki garde vite obeta ngo biso nyonso comme ça toke kutana na kati oui. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, ozo sacrifier musala na yo, ozo sacrifier makambu na yo et belé pour na dossier oyo pe moi ba nungu ezo bima ete entre vous la communauté ba eo bozo ko lutter contre ba anti-valeur oyo bomoko ezalité. Est-ce que Mama Congo ekozala moyen ya koluka ya ko affaiblir bandeko yo bazali dans le noir ceux qui travaillent avec vous o bazo linga komé bimisate? Et intérêt na yo pena na kate zalini. Moi je n'ai pas quelqu'un dans le noir qui travaille avec moi. OK. Neti Lili complice Azak Mutoyo babanda déjà na bandeli, elle était dans le dossier. Apporta plainte Pambila tout ça et tout. Mais à l'heure actuelle quand Olga a réveillé le dossier, elle aussi elle voulait revenir dans le dossier. Mais Mbila Zazo Mbila c'est quoi Tunaki? Est-ce que vous vous faites encore insulter parce que tant il y a porté plainte Mbila benga mbolina na misunae ba benga mbolina ba avertissant mbolina que elle doit arrêter na combo ya Lili complice. Si quand on Lili complice azongi lisusu ba tuni soki bazo finga ye même na ba pseudo o ba pesa ba surnom wana Lili complice elle était honnête alobi non babi non madame yo mo ko na minute o fingote yango esengele ke Lili complice azate mais tout retourne au Kende ayoki ke na okenge Belgique abenga kinga lobi anayoka ki ozo ya Belgique et tout retourne zanayo nde bomona ki tango aye wana moyen akote na bureau ezate parce que elle n'était pas dans le rendez-vous mondela za logique mondela ezate que osengi rendez-vous boko bwe oyena mutu neti nga même pour na ba vaccin ma pe binoka que exemple na ba vaccin ba Covid j'avais pris au début rendez-vous pour moi mais je savais que j'allais ramener ma mère mais quand j'ai ramené ma mère vu qu'il y avait que mon nom dans le truc ils n'ont pas voulu de ma mère. Ils savaient qu'ils ont rendez-vous moussous. Si on a bavassé moussous, on a deux rendez-vous. Je mettais mon nom et le nom de ma mère. Comme il y avait que mon nom, il y a ma Lilité. Si on a dit que fingi Lili, bon, il y a un azoloba. Ce qui m'bolina, azam moi si il y a au tien na tien libaya. Attends la combat Lili, a fini na ba parabole te. Parce que quand fini na ba parabole et là ça que muta obanga mutu. Tu es très intelligente, Mama Congo. Yazo tinda bazazu bafinga afinga na ba pesi ba fuka bisa bango eza nango na impact te hier il faut ayaye moko alobela Lili complice que Lili je m'adresse à toi bon botala c'est que dossier kokende ngana sima na je n'ai personne papa lelo oyo même communauté bazo bouger c'est pas grave moi au moins je sais que tant mon fille wana confing abatou je me mets pas dedans parce que je sais me défendre je sais me déplacer les lois aye ko seka batou oh bwe na kati wana au sekangate parce que quand tu fais quelque chose pour toi toute seule c'est normal mais ce qu'on y a na kombo ya batou belé et que batongo ba se manifester té on na bana taya nini te pour na poto papa nanga oyeba kokoma oyeba koloba nini te mundela yoka mutu okoko ke porter plainte quand en français tengama olobi ce qu'on doit continuer na adresse email te nous avons des enfants nous avons des taxiphones bato basala kuna so me mettre bango papier ke botini langa papier on adresse oui bon c'est moi ta 1 euro 2 euros batindeli yango. Il n'y a pas de raison. Même quand on demande, par exemple, na transport, parce que ça me coûte aussi. Vous comprenez? J'ai mis aussi de l'essence. Parce qu'il y a des essence. Mais na changé billet 2 fois. 2 fois qu'on change billet. Et c'est un peu frais. Mais moi, on a 2, 3 de combattre le 20. La peste, mais
mais au moins on a dit que makamba solo ezala on a édité makambo nde alokuta ya mabe nde ezala na aide mais on n'a pas le choix, on va pas faire par rapport aux gens, on fait avec, c'est comme ça. Merci beaucoup. Voilà, il y a déjà volonté dans la nazola qui ça, c'est ça. Merci beaucoup Mama Congo. Ngai question nanga suka. Siko ngala lina zo explication claire. Lelo tokuzongi na ba dessin animé ndenge nini. Idée ya ba dessin animé komi wana ndenge ba Pinocchio ba personnage wana nyonso. Parce que ba dessin animé, au moins bato ba créer ba dessin animé ba créer pe na ba forme na biso. Ouais. Ba histoire ebele betama na ba dessin animé eza ba histoire vrai au bisto vivaka. Neti kotala mujakina. Soko kepe na YouTube obeti Pinocchio okomona na forme nzoto na makola mujakina eza Pinocchio ba bambie kama pele na tolo. Donc voilà, soko ke na Mbolina otali vi Mbolina memaka oko comparer même na Tom Sawyer. Tom Sawyer azali mona azoki ma classe soka koti classe azolala bapongi arevaka kaza aza commandant ya bato munene arevaka kaza pirate azoreve kaza na mbongo ebele mema yele na classe ezate akansake do avivaka vi na bandoto so otali pe Mbolina makambo asala kazo reve asali anniversaire na limousine mazanga ndako azolala na chambre mwana batamukie mazola sabiso limousine. Mais tant aussi si la limousine okozonga ka na chambre ya bato cuisine wana ya ba carreau ya rouge eza na époque ya na époque akala mais ya finga ba cuisine ya bato bomona kaza fille moko boye laisse tomber kotala neti Zazu Nenea so boke na Bob l'éponge obetika dessin animé Bob l'éponge otali forme na eza forme Nenea parce que Nenea kotali boye mabele kam te mona naka ni mutu ni nini et puis aza esclave solo na époque ya ba roi ba forme Nenea bazalika na cuisine na kobongisa bambeto roi moko na prince olinga zate et puis Nenea aza esclave ya vie ya Noëlla mais azomona ngote kaza esclave na sens nini okoma kobata makache ndenge ka Mbolina bimaka te mwana kenda sous classe te ka kosenga maman je veux des frites, maman fais-moi des beignets, maman je veux du poulet eza na 9h bana baza na classe mwana Nenea asengaka ba frites eza na 16h mwana Nenea asengaka ba frites na yebite so koloba français yango esengisa bana ba frites na Afrique na yebite ko mwana Nenea asengaka ba biloko moko ata eza aire ya kolia biloko yango te ya sengaka ngo ba aza lokola ordinateur bakanga makambo na mutu ke na mutu na yeba kaka les frites c'est en français. Donc, il y a qui français, maman, je veux des frites, je veux les poulets, je veux les beignets. Donc, au côté, quand maman, fais-moi du lait, je veux le petit déjeuner. Maman, je veux les goûter. Non, non, non. Il y a kabilo kouana. Moi, n'attends à sauter, à ma camarade. Quand il fait esclave, yangoana. Là, le bassouni. Ah, yangoana, le concept va dessin animé. Yaki? Concept va dessin animé, yaki wana. Si on a su qui s'en est établi, Nenea Zazu. Aza na ye mutu oyo akotela Mbolina te. Okay. Batu ba comprendre concept ya Nenea te. Nenea aza lokola omoni nyama oyo ya roi lion. Omoni dessin animé le roi lion. Nyama mwa mupi azaki wana azaki kosolisa banyama nyonso mwa songi ata bayebisi simba kobima te ye fa kobimisa kaka. Nenea aza bajara fille ya quartier so baparano bapekisi obima ayo kosa yo na akwa kokoso na litusu una chinel toke na biso ata bagangelo eza nini baso babano bazanga position siko otanga yaka na réseaux sociaux bato bakataka zo okotela Mbolina nzoka nde ye azoluka mbongo na ye ya kozongela maîtresse na ye nini siko na minute comme moyen afinga Mbolina ezate afinga bato bazande opposant afinga nani te na réseaux sociaux ye kuta sona na Jaël Show azomemaka Jaël na YouTube po ebi ke page ezofuta mate. Donc yazo baka Jaël toke na YouTube Jaël toke Joël pas boîte ici matière efande na frigo makambo se na ofinga Joël yango les sabino soko moni mutu moko aza centre ba te télé ba ennemi belé iye wana baza n'importe ba ote ba benga ba messager yaza siko document ya kizengi Nenea aza bandoka kizengi aza ba fille oyo na mona nga basa ba poitrine na bataille ba bongaka mais Nenea ata lati eloko encore mikolo pa bima susu te na moya ya Dubai nde ezosala ye akomi peno dire basi na esclave eloko ezanga ka ba chaîne na makolo na maboko. Mama Congo tosuki ya megala idaloba na mama Sylvie bosuki ndeni
naza ba nouvelle te pardon kuna komemanga la terrain na tenana ba poème ebele. Merci beaucoup. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci maman vraiment pour notre temps au PCBiso. Justement la communauté, soyons conscients. Toi banini faut to koiko ça là. Je pense ba question on soto tuni mama Congo awa. Ezali par rapport il y a ba inquiétude à ba to belé au de banaki kolobama par rapport il y a ba apparition na et vous avez compris que makamuna nyonso azo sala yango na but na cause azali na raison ya ko sala yango. À la fin elle a même dit que non ba propos azo tenir ezali ya yé ça n'engage que yé. Nous avons fait juste notre travail à poser ba question une façon de vous ramener vers une compréhension par rapport ya ba rumeur union so bobanda ki koloba en internet que ezali infraction à ça libre que vous avez entendu même yé moko parler que même Bila était saisi. Il y a certaines personnes lorsque baye la télévision, même si bazo excité na koloba, même si alobi eloko moko boye oyo oyebi ke osala yango ndeko, soko yebi que tu es conscient ou consciente na yango, on cherche quand même à s'excuser ou parler avec ndeko wana. Regardez robinet ya mafinga nyonso bofongoli pona Lili complice. Vraiment. Sans le savoir que ça va tourner mal contre vous-même. Vous devez faire très attention. Les batalaka makamo juste avec un œil, patience, belé, discernement et belé pour que baluka moye baye ba voilà. Sarah, eloko nini yo koki koloba ya suka poto luka moye to kabona. To dans 40 minutes il y a vidéo na biso. En tout cas, commentaire ça les athées sauf que tozala qui vraiment inquiète koyeba que mama Congo a sala atterrissage et pas maman Chacha peut-être ko porter problème na justice. Voilà. Mais il y a ma camion studio qui a informé l'État parce que vous êtes dans l'État après l'équipe à Chacha. Alors, on a une salle qui est bangi na parce que mais à répondre en vraiment bien. À autre le médicament est important à dire na on a tous atomique parce que tu oumeli déjà. Donc tu y a l'autre fois bato bana ba commentaire balingara nini rôle na bango ezani on soutient mama Congo toza ba anti karashika OK ba anti karashika bosani bozo porter nini ka bango mo ya mo ekomi o mama Congo ngala kisani na walinga mimona yende nani mama Congo aza clair azo sala ngona ba soubassement aucholo bano a filmer banda kuna ba po bango pe ba filmer ratina sincère na ye azala ba preuve nyonso oui ozo comprendre siko bino boza na choité bino posa na bino ezani soubassement la bino ezanini bozo soutenir boza ba anti-mboli na sur base de quoi po boza ba vrai te OK si boza ki ba vrai bo na posa ya bozo résultat moko positif bangai ba accompagner mama Congo OK bozo comprendre donc c'est un peu ça courage dans mama Congo en tout cas nga nazo soutenir yé de loin toujours partager ba idée moko mais sauf que nga na sala ngo autrement et pas sala ngo autrement mais tout ça ra énormément. Merci beaucoup. Merci Tadi. Voilà, merci pour des livres, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tokutani Balasima. Lobeko le Kalelo. Merci.